Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania. Alors mon coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Un bon tonton a béni Miss Boebi qui a vu sur la triste réalité, ma solo ya vie. Un bon tonton a béni ngai azaka awana poto. Tonton lobi Miss na yo kaka ba conseil na yo ba motivation na yo, vraiment félicitations. Mais naza na problème moko très sérieux nga lobi tonton. Tant que non to kufite solution ezala kaka. Likamia bi Miss Nazaki na fi mo tokutane na poto. Fi wana tokutana na centre ba réfugié. Na ndenge place tokena kobwaka bangunda. Tokutana ki to monani to sepelani. To komi ko vivre mais ko sala na batam moko boy to passer ba moment très difficile na fi na ndenga poto. Nga naza moto na tanga na Kinshasa na tanga mingi et puis na bi ko sala mo ba recherche. Neka to bwaka bangunda wana ngai ba ka kopesa nga mukanda. Nde ba pesa nga mukanda après na eda fi wana po alande ya makama mukanda na e ba ye kopesa epe mukanda. Là ba pesi fi wana mukanda tozo continuer na relation et fi wana aye ko zwa zeminanga aye ko bota tango aboti akomi ko vivre nga na mona ke toko makozala ensemble mais ndenge na ozala na fi wana ensemble en tout cas e banagi na bango pena ko simba te simba nango te na relation tozo za ben compréhension makambe belé et ko sala ke ngape na zaka na ndako nanga awa na poto nazara pe na ndako nanga so na kei comme so ba weekend na zogi ka bongo e ko koma tamo be moi si wana chérie nanga mère ba petit aye ko zoazemi ya ba mapasa donc akomi na bana nanga 3 aye ko zoazemi ba mapasa aboti tango aboti tozalaki après en tout cas ben compréhension belé miss ata ndenge zalake na bala mwasi na kone kokoko bala mwasi te po makamoleka ki ebele mwana bakena ba détail mingi ezate na cheka ka entre parenthèses parce que fana betelo e ba lisolo na ndenge euti et ko sala ke mère ba petit ngai na forcer na kende kuna na zala nae ezo simbate na e kotika mais tozara toujours na relation malamu pona bana e mona zwaka bana na memi bango na ba restaurant ba lié na sakanisi bana pona linga tellement bana makasi nga pona bana nga na ko sala nyonso moi si nanga mère ba petit ayebaki yango voilà et ko sala ke soki ya mona bimina bana au mona na zupe na sombe bango biloko na sepesi bango tozaki vraiment très bien et si là nango miss kaka ndenge zalaka koluka kaka mwasi koluka kaka chérie mukolo moko boye na vanaki na bi na solo na fi mo boye to bane ko tanga na université na Kinshasa na bi na zaka na master na mo boye kombo na ye to pesi kombo lokola Victoria na zaka na Victoria to tanga na to solara bien na de temps en temps tant to bana so na Victoria na bana obete masole bana ko leka relation ya mama ya bana nga na ngai e mo ba caprice na ba problème e mo na betela ki ye pa betela nga ya mobali na ye ya ba copain na ye et si la nango après na bi mkomsu na vana bi tena zongela na benga na Victoria na bengi Victoria nene bien to bandi ko so na Victoria to ando so Victoria yo pito yeba ino depuis kala nga koto na poto non na zui moi cité basi yango e simbate yo za muto to yeba ine kala poanite to linga na biso Victoria bité nga moyeto linga nezate nga na zade ya na koma de na engagement mobali déjà si abalanga lobi obala abia na sina bala en tout cas e osimbate mais na ko lukelo fi moko ya bien oboko vana na ye bo continuer ba relation na bino lukelo fi ya bien ya bi lukela nga pena fi moko ya bien otoko sa ne ba relation ensemble Miss Davis a lukeli nga fi moko boye mama e tant a lukenga fi yango aye bien ndenge ni aye bi fi yango parce que ya fi wana Victoria fi oto yeba ina ye ya na mobali abalaka na famille moko boye et puis na famille wana mwasi o ya balaka mwasi ngo ayeka kokufa mais le quoi ba ina famille wana bien ayebi mwana na bango moko boye ya mwasi mwana ya famille wana ya mwasi nde ayeko changa isko na contact na fi wana fi yana to pese na kombo ya Tanya apesi ça biso ba contact alobi na ngai numéro fi yango yo na solene bwebwe wana gabi problème ya to mi ko benga na fi yango ngai tonton un bon tonton poto to mo benga na fi wana Tanya to se changer ba numéro ba vidéo ba photo amona nga na ba réseau to mona naka to yebani ndeza la le quoi to lingana mingi bolingo ngabite na okita quand même Kinshasa na ya ko mona yo ya face à face to zo tanto solo la ndeza la ka to yebani un bon tonton alongwe na poto bana déjà na ndaku basi basinela mama ke papa akoma déjà na tanti mo bo moko abengaka basolaka. Voilà, maman, mère ba petit, magé ba kabwana tonton, mais ayoka ke mobali ase azwa déjà engagement mususu. Voilà.
et ko sala ke mobali akangi valise asali valise na ye akiti na Kinshasa un bon tonton tant akomi na Kinshasa ke otala fille wana Tanya obayebani tant bakomi kuna na Kinshasa e Tanya pe aya azwe na aéroport e bolingolo fitata bolingolo kita grave bolingo e bakiti na Kinshasa wana papa bazaki na ba séjour na bango mobali alobi ah miss de miss eloko so SCP senga na ko découvrir que Tanya wana azali moseka bazalaki bolingolo fitata bolingo makasi bombali mobali na Kinshasa babeti batou mobali yo découvrir abi miss de miss chérie nanga azana 28 ans na kute na fille à 28 ans mais fille en 28 ans azana no moseka non abimana mobali te eloko moko te don azu mobali mwasi moko ya fresh Obika mwasi ya fresh ya 28 ans na 2024 ya 28 ans bazana bango mais yokali solo tant balingani wana mobali pe neza kaka babimi pe basangani pe mwasa mobali mobali a découvrir que mwasi yango boye yo penati lelo ate en tout cas ngai nazaki na ba principe nanga na lingaki na boete fi yango aza fi mo pe atanga akina ba classe na ye atanga kina epe ndenge zala ba mobali abi problème ate en tout cas ngai na CP na yo na ke na ozonga poto ndenge zala kaka na kende ko luka na bongisa en tout cas nazo ya ko se présenter na famille na yo mobali azonga pe na poto ndeko mwasi na mobali ba kuma ko solo la lisole kenda ka bien ndeko mobali ton bon tonton asali ke ndeko mwasi ba yeba na famille na ba bengana ka ba sola ka do ba yebani et ça la pe coïncidence que ndeko wana mwasi wana Tanya kin baza en face batala na mapauna noko ya un bon tonton apesi bisoli solo donc il dit solo kitoko ndeko mwasi tango azo ndeko mobali un bon tonton tango azongi na poto et ko sala ke un bon tonton aisi mwasi ke tuna na famille balingani un bon tonton pa bongisi moi mike nde ezalaka atindi na famille ya Batanya basali moi prédote donc basali prédote et ko sala que mobala bina zo lukate na bongisa penda nga za posa libala na biso ezala penda kitoko un bon tonton le miss de miss to koma ko soana moi si so to sololi to solara bien mais moi komi ko sola ko sole komi ya ndenge komi ya ko tengama ya ko boiter ba ma solo mo be komi moto komi ko boiter ki sanga na ba téléphone je comprends pas même si ma chérie qu'est-ce qui se passe mon azio te rappelle-moi boy wana mobala miss na tinda rambongo po asomba moi banzungu moi ba bilonga mike ami bombela déjà pour les na okitakin pona ya ko bala ba bimsa biloko moi ça komine ko lia bambongo wango bambongo na zotinda zolia et puis awa na poto so yita musu na sombi chaussure liputa ba mama ni super mona na zui na tindeli mutu mo so azokita na kini ba pesa ye mona ye fi yango akomi na kenda gite na lembi akomi ko bwakisa pona nini fi yango le na zwaki azaki na musala te aye ko zwa musala après na ba relation na biso ko zwa musala tango azu musala akomi na musala titi aye ko senga na musala wana aye ko senga visa na ambassade moko boye ya poto poya ba refuser nga na encourager zoka ya mibale akende ko kotisa demande ba ko pesa ye visa tant ba pesa ye visa aye koya pe poto tant aye poto nga na yebite ke moi ça saleki demande à visa et puis ba pesa et puis aye poto na ye barate na benga ke mona zwaka ete bato ba komo signaler ke mais ye chérie na wana aza déjà na poto chérie na nga za na poto bongo aza na poto ndeni nga na yebite miss na banji ko lukana ba téléphone tina yo zo mais tu me déranges na yaki poto oui na yaki poto on peut ya mboka nga na zala miss de miss na yaki poto mais na ko saba makamo boye et puis là na zozonga osali un mois miss to yoka na bien te na 6 mois sango donc fais ce que tu veux donc na silika ki to kateni téléphone de wana miss maman na ngai abi qu'est-ce qui se passe maman nga ngai kutu maman nga biloko nga na mona suka maman nga baki na 2500 auto chana enveloppe nga moko na pesa 1000 yo pesa 1500 miss na tinda ki même cousin nga akende na bralima asomba ba pression ba masaka wana atuna ba ndeni fonctionne pour na linga fête wana za la fête ça de fête akitoko na bala moi sina honorer mais moi si yango donc akomine ko kima na téléphone akomine ko lia ba mbongo yango alingi sous relation te miss na va na relation na souffrir moi ça comme ko boya yef sabatuke na lingi na sous relation na te makambe belé tana tellement la moni komi koleka na bengi siko fi wana Victoria kwa pesa a chepso na contact Victoria zo seka lobi na ebisa ki oboko ka bwana mukomo botu banda ko swana Victoria na
téléphone na bisa ke Victoria to solaka chérie nanga linga mingi ya bien alingi yo mingi ya boko kabwa na ko kabwa bino na kopesa pe na mobile msunde na pesa ki yo yabi o sala ngo bongo na ndenge ni est-ce que toi na problème yo za avec nos mariés o commence il nga zwa bien ozolo ba bongo na ozolo ba sérieux na ko kabola bino na kopesa mobile msu yabi ko kabola biso te fi wana tanya alinga makasi ndena bana ko mona onka ba 20 nzoka ba audio nyonso to banda ko solola na ebite système ba batumisu na ba téléphone za so bengi bango téléphone ils ont enregistré directement donc yé alinga ki relation te yé Victoria camarade nanga azana mobali na mais akoma ko sala zuwa po fi na linganga makasi na zotindela yé makambe bébé donc alinga ki a gâché a gâté relation ya biso mibale miss de miss nzoka ba audio nyonso na banda ko solola masolo ya mwasi nanga e makamnyonso atindela famille ya fi wana poto ba yeba ina famille wana atindela do fi wana abanga amona na yeke soki ndengeni biso to koma ko bena koma obenga ba famille na bango bande kunanga ba obenga ba boy na mama na bango pa boy na ebite soki bazaki na projet nini soki bazaki na idée nini na tikali ko comprendre le quoi na te voilà la famille miss ndeko et bon totabi miss ezo lekelanga e comment moi na mwasi na ba 28 ans comment moi na mwasi andima ki relation après du coup boye aboyi na ye libala te loko tenga lobi eza ba raison ebele alobi est-ce que nakoki kosala ke famille na ngai ba ke ko bonde la famille na bango ke mwasi wana andima nga to vanda ka na relation na biso po na linga ka fi wana et puis na se retrouver mwasi ona ngena baleza ye mama ba na nga na balaka ete mais mama ba na nga na sala ka signe po na ko na bala bana na sala eloko symbole wana po na bala bana maintenant na bala te mena mona ke mwasi ona ko vana eza fi wana tanya metala tanya makambo asali nini ko za la raison to cause o e ko sala ke mwasi ya age wana pe mwasi o bolingani aboya relation kaka boye voilà la famille ba réalité zebele ba commentaire na bino nde osunga un bon tonton aza awa alanda abiso un bon tonton alanda abiso bo aider awa isaka tribunal te mais awa to yaka ko bakisa ba 1+ to yaka ko sungana mais moi de mon côté je dirais comme ça ba réalité to ba raison eza ebele akoka ine pe ko za mosekate ba fi ebele ba koma na système azo pesa na sima liboso akangi yo tonton oye bato ka sakwa ka moseka misupe bazaka na système akubaka babiloko okanga banzoto eza na ba réalité belé na lobika yete ba réalité eza belé kota moseka misupe ba moseka ba 40 ba 45 bazana bango pe mais eloko na lobi moi si o aza conscient que ba osala la relation na tonton mobo et puis tonton na lobi alinga ya kobala e po aboya ka relation boy eza moi quelque chose qui ne va pas mais spiritualité peut contaka Toti na ba famille oh ba malobe loba ma ba lien zali ba réclamation zali on to lobaka il faut mettre Dieu dedans ngana yeb sarabino ah la famille il faut ko tchaka nzambe na ba vie na biso relation na biso ya libala ya connaissance ya vie na yo ozana posa ya nzambe na vie na yo a conduire yo ozui mobali o yo sepeli na ye tiens na maboko ya nzambe nzamba diriger bino ko kanisa pete so bo sa la fête bo bongisi makam nyonso moko la fête wana pe mobala ko kima to mwasa ko kima so ba lien zali so ki ba réclamation zali voilà yango tozolo ba que na circonstance nyonso to tchaka nzambe na ba vie na biso moi si wana pa koza attendre ça ba problème ma famille et tant soupe tonton wana pa koza na problème ma famille o tonton lobi ke na famille na bango babala bango nyonso ka ye mutu na balite na libu mwa mama na ende baboti bango mais ye pa koza na komba na ye parce que biso sonde babota biso tozana étoile ndé mon côté muna mutazana étoile na ye voilà yo koza na étoile mwa makasi ba bundisaka yo olingo bala boye mais esimba te facilité ba tumisusu mais pas noisa facilité c'est comme ça voilà donc tozolo bake na ba vie na biso tota nzambe na première position voilà pour que otien nzambe na première position donc ozala libérer ozala délivrer ba réalité eza ebele bana basi ba engagement soki moto abatu alongoni makone ya kobala yo yebelo kolingi to epete ndeko mwasi wana soka zwaki déjà tonton mo bena kata musala wa mema ki epe na poto pona Congo pe oui c'est vrai musala ne ko memo na poto mais mingi pe to ebi ketan wa kutu na musala moi vie mo moi tonton mo epe asepe na ye ache mutu accompagne que ah muta pota na banda hollandais su ah tam so na mwasi na ye an tam so bazonga mama bane na chalanga mayele ah soko che mayele place mobali moko boy yaya eza relation sola na mutabatu ke na lingi souté olie mutabatu ke musika asala ba makambo belé obana ko kosa obana tromper ça fait mal c'est pas bien la famille to ba ko garder ba relation to garder
ba relation pe ba vie na biso po lobi ya moto oyebite lelo pe ko ke na tonton mo boywana oke bo sali vie na bino otiki un bon tonton wana mais lobi pe bo kabwana mobali na yo un bon tonton wana pe na moi circonstance mo ko sunga yo faut yeba ko battre la relation la famille bo tchaba commentaire de ko mobali un bon tonton alandaka biso azalaka wana boyebi ke Miss azaka pona ba un bon tonton une grande dame ba jeune fille ba jeune garçon donc bo tchana ba commentaire to juger te to kali solo bo aider ndeko na likambo na ye. Je vous aime beaucoup, allez bisous.